Merci vraiment bandeko na ngai peuple congolais. Ezali toujours mwana bino frère Romeo Kianga, mwana na bino moko oyo asepeli lelo oyo ya kosolola lisusu na bino. Naza na mingi ya koloba te, na pusa lelo liboso na bino na par rapport makambo ezotumisa biso na ville ya Kinshasa, problème ya embouteillage. Vraiment makambo mosusu autorité mboka na biso peuple congolais bomona makambo mosusu bavantile te. Laso bozo ndima te, est-ce que solution ekozala kuna, mais soki botie kondima moni solution mpe euti epai ya mokentel. Lelo bino bolanda nga na bamedia na bainternet na bondela mpo na Congo, mais nakozala kaka kobondela te, ifuna sala pe part na nga na mboka Congo. Lumumba asalaki part na ye na Congo, Fumu Kimbangu asali part na ye na Congo, e komi nga pe Romeo Kianga nasala part na nga na kata Congo. Yango bomoni lelo na kuye epa na bino. Vraiment bato nyonso bolingaka mboka Congo, bolingaka ville ya Kinshasa, soki vraiment onyokamaka mpona embouteillage, mama, papa, leki, jeune garçon, soki vraiment otambolaka na ville ya Kinshasa onyokama mpona embouteillage, vraiment bozwa message oyo botinda yango epai ya gouverneur ya ville ya Kinshasa, botinda yango epai ya ministre ya transport provincial ya ville ya Kinshasa, po ete ngai mwana mboka na raisonner, na tie makanisi, na tie mayele, na tie spiritualité na kati ya embouteillage ya ville ya Kinshasa, po ete toyeba tosilisa embouteillage. Lelo bozolobaka mpo embouteillage esila ezosenga banzela, toboyi te. Kotonga banzela eza mabe te, eza bien, eza mpona développement ya mboka na biso, mais boyeba ngo condition ezali moko obie ezali mibale misatu po embouteillage esila ville ya Kinshasa. Wana nga moko nayebi yango eza na kati ya projet. Bokotonga banzela lelo kosalama, mais boyokanga banzela lelo kotongwama, mais makambo eza na kati ya projet oyo soki borespecte yango te, botosi te, bosali yango te, seke kozala pamba. Yango ngai nafandi na tie mayele nasali projet oyo silisa embouteillage na ville ya Kinshasa na vision ya chef de l'État. Tolingi nzela ezala boye, tolingi ezala boye te, boye ezali embouteillage, mais tolingi nzela ezala vide boye, ezala boye, moto azotambola na kimia. C'est possible embouteillage esila na ville ya Kinshasa. Yango bomoni nazwi makanisi, nazwi mayele, na tie d'inspiration na ngai. Yango nasengi epai ya gouverneur ya ville ya Kinshasa. Lelo soki lela embouteillage esila na ville ya Kinshasa, ministre gouverneur ya ville ya Kinshasa Daniel Bumba kino akobetela maboko. Kino azosufrir makasi na embouteillage. Mpona nini eloko esilaka te? Neti mboka moko bato bazoregione baza te, neti mboka moko peuple bazorefléchir te. Siko biso peuple congolais tozorefléchir. Lelo mwana mboka atelemi alobi c'est possible po asilisa embouteillage. Nazosenga pardon epai na bino autorité ya ville ya Kinshasa. Nazosenga pardon excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nazosenga pardon, bobenga nga tosalela projet oyo ezali projet lokuta te, ata bato basala esimba te, mais projet oyo ezali projet moko vrai. Kinshasa ezali projet ya ville ya Kinshasa. Kinshasa eza munene. Lelo ngai na kati ya projet oyo nabandi yango nanu mpo nalakisa baautorité, nalakisa peuple congolais ke projet tosala eza lokuta te. natie nanu 5 nzela, banzela minene oyo ezalaka ederangeaka peuple congolais na embouteillage, natie yango na kati ya projet oyo. Natie nzela ya boulevard Lumumba banda 24 ti na Kingasani. Soki borespecte projet oyo bokotikala komona embouteillage te. Natie prince ya Wileri ezoderange peuple kinois na embouteillage, mais natie yango po embouteillage esila. Natie prince Victoire ezoderange kinois makasi na embouteillage. Eloko nini esilaka te? Okomi na re mabaya embouteillage, okomi na maya kalamu koloba kutu te, na rond-point Victoire yango moko koloba te, embouteillage incroyable.
na tiango na kati ya projet oyo. Soki oye na 24 mobimba embouteillage moko mystique na 24 na makanisi na mayele ya mwana mboka Romeo Kianga na projet oyo ya kosilisa mbute na ville ya Kinshasa atie banzela wana kati nazobana na nzela ya boulevard ya munene nazobana na nzela munene mpona lekisa bino keno projet eza lokute te eza solo na bani na nzela munene na boulevard bopesanga confiance bokotikala komona embouteillage na boulevard te. Soki gouverneur ya ville ya Kinshasa ndimi projet oyo, soki gouverneur nani ministre ya transport provincial ya ville ya Kinshasa, soki vraiment ke bozolinga ke Kinois atambola libre na ville ya Kinshasa ki embouteillage ezala te, bobenganga na projet na sengi pardon na mawanzambe, bobenganga tosolola topesa solution mpona embouteillage esila na funa bokasa embouteillage kozala te place wana funa bokasa embouteillage ezaka makasi mpo okende bokasa zando embouteillage eza makasi. Tozobana na banzela wana na nsima eke tozosala mosala bokomona mosala eza malamu ezokende bien, sikoyo tobandi kokota na banzela mosusu, tobandi kokende na bambudi, tobandi kotambola na bapoint chaud, totamboli partout, mais tobana nanu na 5 badirection banzela wana place bambute ezala makasi. Eza na bandeko na biso mosusu mpe baza na makanisi baoyo baza na baprojet na bango mpona kosilisa embouteillage na ville Kinshasa, toboyi bango te, tolingi bato peuple ekomi moment peuple congolais faut réfléchir mpona mboka na ye mpona ville na ye ekoma kitoko tokomisa yango propre. Naza na 2 projet ya embouteillage na projet ya kokomisa ville ya Kinshasa propre, mais naza na posa na banana na embouteillage mpo Kinois azosouffrir na embouteillage evandi na ville ya Kinshasa tamula ye ekomi moment tosilisa yango na projet oyo. Ezali projet tosali ezali nango ezaka 6 eza 7 page, eza 7 page ya pamba, eza 7 page, eza 7 page projet eza na 7 page, eza na 7 page. Vraiment na kolinga makambo ya kitoko eza na kata projet oyo, na kosenga epai ya gouverneur ya ville ya Kinshasa, na kosenga epai ya ministre provincial ya ville ya Kinshasa. Vraiment na kosenga epai na bino po projet oyo bolinga yango. Soki bolingi yango ekozala malamu, bopesanga confiance, bokomona naza patriote, nazo défendre mboka nanga, nazo défendre ville ya Kinshasa, komona nga mpe ekota na buku ya Congo, batanga pe histoire nana silisa embouteillage na ville ya Kinshasa, balobi se monsieur Romeo Kianga histoire nanga pe ezala continue histoire ya Lumumba, neti histoire ya Simon Kimbangu, neti histoire ya Kisekedi nana silisa guerre, Kisekedi mtasilisi guerre, histoire pe nana silisa embouteillage na ville ya Kinshasa. Bana na biso baloba ke ezali papa Romeo Kianga. Vraiment c'est possible. Bon nazo senga bolimbisi, nazo senga vraiment bino nyonso ba diaspora bozwa message oyo botina ngo epai ya gouverneur ya ville ya Kinshasa, botina ngo epai ya ministre ya transport provincial, même bamedia na biso ya ville ya Kinshasa, bobenga numero, nazopesa numero ya telefone nanga, bobenga nga toleka na bamedia, topesa baide batu homme politique bautorité bacomprendre baide na biso ezali nini. Nazopesa numero nanga telefone ezali 090 65 17 186, na bande na lobi 090 17 na lobi 090 65 17 186. Voilà numero nanga ya Frisel. Nazopesa numero ya Vodacom 081 14 87 331, na bande na lobi 081 14 87 331. Wana numero na ngai ya Vodacom na Frisel, bobenga nga moko, eza pe numero ya WhatsApp. Soki bobengi ngai ekozala malamu. Vraiment soki tokutani na gouverneur na ville ya Kinshasa Daniel Bumba, Kinshasa ezobonga, c'est possible Kinshasa ebonga. Tokutana na gouverneur provincial ya transport na vision ya Kinshasa ezobonga, c'est possible. Totie makanisi, totie mayele, tosilisa embouteillage, c'est possible. Mutu nzambe apesa ye pouvoir
ya kosilisa biloko nyonso eza na mokilo nzambe apesi biso pouvoir siko emboutage oyo bana koderange biso mpona nini ata totongi banzela soki projet oyo bondimi yango te ata totongi banzela eza mabe te eza bien mais kozala na avantage banzela etongami na projet oyo tosaleli yango omoni ke peuple kinois akotambola malamu peuple congolais akozala malamu na ville ya Kinshasa. Vraiment nzambe azala na bino bopartage émission oyo na internet bopartage bobakola na TikTok bobakola na Facebook bokola na YouTube vraiment bozwa yango bopartage balien oyo bopartage yango ekoma babenga ngai nalobi ke projet oyo soki tosaleli yango 3 mois boyoka nalobi 3 mois nazokosa te bao bakoloba bato atembe o ekosila ndenge nini embouteillage yango ekosila ndenge nini makambo wana etali ngai nalobi dans 3 mois embouteillage na boulevard soki borespecte bondimi projet oyo na 3 mois bokomona embouteillage na boulevard te bokomona embouteillage na Prince Willeri te bokomona embouteillage na Prince Victoire te bokomona embouteillage te bokomona embouteillage te na Prince Kasavubu te bokomona embouteillage te na Funa Bokassa te na 24 pe bokotikala komona embouteillage te à cause ya projet oyo tosali vraiment boyoka biso autorité na senge pa na bino bosolo na politique bozalaka bato ya politique te occasion yango bobenga nga sango papa sango nayebi ke yo ozalaka vraiment moto ya biloko olingaka biloko yo mpe ozonyokama mpona embouteillage benga nga tosolola mpona makambo ya embouteillage bachaine na biso nyonso lokale bobenga nga tosolola bocomprendre embouteillage ekosila ndenge nini estce dans 3 mois soki babundini projet na 3 mois embouteillage ekosila bateste nga na batala na bapesa nga na confiance tobengama ka bato ya lokuta te topesana na mpe baconfiance biso na bakongoli topesana na confiance ndeko moko aza na projet moko ya bien bozwi ye boétudie projet wana na ye ezali te ke napesi projet bozwi projet na ngai bopesi bato mosusu basala te oyo eza na kati ya motu na ngai seke eza nga moko na spiritualité na ngai na makambo na ngai ke mpo embouteillage esila nayebi meto nini tokofanda na nzela nayebi meto nini tokosala bastratégie tokosala ke mpo embouteillage esila oyo bazolinga ke peuple congolais baautorité bozolinga ke peuple congolais peuple kinois asouffri suna embouteillage te bobenga numero na pesi bino tokosolola tokopesa na baide tokokota na nzela mosala ekosalama bokomona ke dans 3 mois embouteillage ekozala na banzela nga na tie na kati ya projet na nga te na nsima nde tokobanda kokenda banzela mosusu tobandi kotravaille nazosenga mpe epai ya bato nyonso oyo eza na posa keno vraiment ozolinga mboka no mpona kodefendre mboka na yo soki oza na likanisi bobenga numero wana tosolola opesa likanisi na yo opesa ide na yo ekozala malamu lisapi moko esokolaka elongi te tokotikela charge ya Congo mobimaka epai ya Kisekedi te biso peuple congolais mpe todefendre mboka na biso tokotika charge te nyonso kaka epai ya Daniel Bumba te tango Daniel Bumba abimisi ekoke Kinshasa ezobonga ezosenga biso nyonso bakinois peuple congolais topesa na baide yango bino mpe baautorité Daniel Bumba boyoka mpe biso ngai oyo naye na likanisi ya kosilisa mbute na ville ya Kinshasa benga nga yo olobaki ke peuple congolais nyonso apesa likanisi nga napesi likanisi naza na ide ya kosilisa mbute benga nga baopuni peuple congolais nyonso bamonaki ya solo nakutani na gouverneur ya ville ya Kinshasa nakutani na ministre ya transport provincial tokutana topesa na baide tokota nzela tosala mosala oui vraiment merci na sepeli makasi ekozala malamu tokutani mission ezoya vraiment ekozala bien bolinga mission bopartage yango ekende partout tokuta soki tokuta na Daniel Bumba peuple congolais peuple kinois bokomona soki tokuta mpe na gouverneur ministre ya transport provincial soki tokuta na ye ayami ngai bokomona bino nyonso ntango mpe tokosala mosala na nzela bokondimaki makambo nga na bana koloba eza lokuta te eza solo merci.